soki bakolobaki batiaka faire egola na kisi batiaka bamusicien batiaka bato na bakisi ebele nayebi ya baorkestre ebele so baminga bandotanga bakombo anga lobi na kotiasu makolo na kongo esengo ta azali mwana ya faire egola ya makila soko okati makila na nga nde bakataka boye komona tali koto boye na makila boye epesi vene wana ya pembe opesi boye faire obaluki boye egola toza lokola bato mama na nga nasalaka promotion ya faire egola boyokaki nga mokolo nini nga leki na bino na kati ya kongo esengo nayebisi bino motu moko ya faire abengai nga na leki safa cher internaute na kanda oyo basimbi eza nde papa na ngai voilà oyo basimbi mpena bakende basimbi mokuwa ya nzoto na ngai eza lokwa pepe ya bana na ngai na mitu eza lokwa baofinga cibasu na nga nde baofinga faire egola paka bafingi faire egola te eyade ya kofinga kati fola koluka obongisa maloba tokende nango so na kimia non po mikotanga plateau mona mpaka te salaka ya mpaka nourrir bana soki lelo faire egola kabeli ya mpaka ata $50 ya mpaka kokoloba merci taki asali makambo na ye bato nyonso yebisanga ndenge basombeli ndeko na biso oyo nani kiningu voiture il faut esala biso nyonso mpasi na babiso baawati baso mpo na liaka 50 kanda nango mais bozaki na bolingo te boyaki na intérêt il faut bokende botika ya vanda na ye amesala na ye bolobaka toujours que il est entouré na bato mabe botika ye mais nalobi sikoyo baoyo wana bazozwa soki esali ke bango nde bazozwa te baovanda yango natuni question sikoyo tozonga nanu ke non admettons ke bapesaki kindingu voiture te kindingu angaka azonga finga faire egola nayebi kolesaka bana nayebi kolelaka ngai na yo tobandi lelo te tobandi epasi ntiaka pasi lelo te ya kala oya eloko te kutu baseri wana mwana mama eza nini bolukaka na espace moko boye lokwa moninga komo ozonga na mwa te mpo bolobakaki asila te lokwa azozonga nde bokomi su kolukelaka ye moma mabe moko boye poesa nini edindisa esu abokende malamu ko boluka nini po aza mpe na bana na ye so bokokandelaka nga likolo ya mbongo yango tolitoka bona nini toza bakongolais biso nyonso tokata makila ya bino ata baseki mama na ngai balingi nini tokata nde makila ya moto moko nde moto ekita awa po faire egola kita faire egola doit tout le monde de l'argent s'il vous plaît ite ya kanda eza kombo na ye dezobangi kanda aza na kanda eza normal mais yebisa ye azonga lokola papa boloba na ye message nanga so ekoma bandeko bopartage émission oyo ekomela ye na matoi lite ya kanda amen matisa caméra lite ya kanda na opesa o conseil ndeko na ngai biso so toya tv tolukaka où allons-nous s'il vous plaît? Est-ce que faire egola azana mbongo ngo ya ndenge nini oyo ko bana ko pesa asombeli faire egola sombela ta mwana na evatilité oyo ya mwasi oyo nani Davina on pas voté France lité ya kanda toza pe batu lomba boye yo pe batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle votre humble servante Cathy Fola. Maman pour le moment de la nation, à côté bino na betendo ikena bino na machine portable na bino, toyeba ko solo là en long et en large. Tout ce qui concerne les actualités de notre communauté. Donc, l'obligation nous oblige de parler sur ça. Quand on nous oblige de parler, là, on voit l'actualité de Papa Hervé Ferrego, là. Ça brûle à la maison. Quand ça brûle, et c'est un sapeur pompier. Et devant un abisso et un goana, tobenga ba sapeur pompier. Ba ko boma moto oyo. Les opé là, il faut tout arrêter l'hémorragie. Sur ce, je ne suis pas seule dans le plateau. Je suis accompagnée d'une consoeur que vous connaissez.
que vous aimez aussi beaucoup. Mais avant que Armel, derrière la caméra, le mignon garçon, à côté de Langaï, consort, je m'en vais là à saluer mon coordonnateur, Clégie Zéis, mon commosso de la presse. Mais c'est chaud. Et mon papa, mon boss, Papa Clovis ne filme pas, le big manager, le général manager. Et notre AG du stade de Martyr, là je vois Papa Guillet ne filme pas. Et lui, donc, c'est un officiel télévision, il est au sommet. Et je salue aussi ma copine chérie que j'aime beaucoup, Déborah Miesi, la femme du pro. Merci Fola, ma fille chérie, je t'aime énormément. Je suis pas seule, la plateau je le disais, je suis accompagnée de ma consoeur chérie. Une soeur que j'aime beaucoup, qui parle bien, Obomesa Nae, Bomo Nakaye à tout temps. Na Congo, c'est un officiel télévision, Awa Chiba, sous la fille à Papa Hervé Gola. Amen. Quand c'est l'Awa Chiba, sous Bamona, l'élégante fille. Voilà, Cathy Fola, maman Popo, je te salue affectueusement. Comment tu vas d'abord? Et je salue affectueusement tonton Clovis, un film pas. Il y a maman Doris, un film pas. Maman. Voilà. Et pourquoi pas tonton Guilain fit pas l'âge du stade de Martyr. Merci beaucoup Nabandegonion sur Balanaranga, merci Nabagoloa, Nabagladiator. Voilà. Partout et Zomi Bino Balobi combattante, une ligne de combattante, Nabino Awachiba Sunagola la té. Actualité, donc ça dit Malobeza Yayo Mama Popo. Mituneza Yayo Malobeza Yanga. Affectueusement, je profite aussi à saluer Osé Basseng et Djogo international, Osé Basseng et Djogo, yo yebi grand frère. Voilà. Donc, Osé Basseng a lobi nanga lobi awa. Nga zora libanga te pourquoi? FC na lobi comme na libanga soki na komi na plateau même papa nanga na bossa. Moi boulou yeke kota kana moto. À mon grand frère chéri, à mon grand frère que j'aime bien aussi. Georges Moussampa. Voilà. Wana grand frère nanga moi na tata moi si nanga lobi nanga leki nanga me boaka grand frère na yo Georges Moussampa. Et ça moi bien. Ya lingaka bongo libanga. Donc continuez yo PC la. Et affectueusement je salue Lasconi Mbunza depuis France. L'un de combattants, il y a Papa Hervé. Donc on le aussi ma Papa Hervé ça le aussi militaire. Il y a Lasconi Mbunza. Voilà. Donc Hercule m'envoie tout là il sera à Kinshasa. Ah bon? Oui, donc. OK. Bienvenue dans le pays. Dans 2 jours, il est là. OK. Toi, on va à l'aéroport. Vous voyez quand même. On n'a pas le choix. Voilà. Et puis, au cas de Brazzaville, pour Congo, c'est un officiel télé. Oh là là, c'est une bonne chose, hein? Oui, là. OK. Voilà, nous sommes avec Awachi Basso, vous avez remarqué. Il faut te lever là, l'actualité exige. Aïe. T'as la maman Sony. En tout cas, l'autre fois, j'avais dit aux internautes, moi je suis pas gauloise. Je suis pas une gauloise, ni warrior, ni spiritas, ni kofiyette, kofifi, non. Ni l'enzo il a des ensemble. Je suis une chroniqueuse. Naza au milieu du village. Bino ne so komela ngawana. Na eba te so botala tendance nanga. Na eba te so boletsa nga casquette ni. Ba etali bino. Awachi bas. Kati fola maman popo. Il faut te solo là. La lobeza la muki ba gaulois libéral ba fâché. Ya ba kavande kana kitu vandi wana. Na monto ça échange. Ndako eza yanga. Na pesio wana. Naza pe na toi tonton Clovis. Ah oui. Bongo ba tu soki ba kolingaka tata na ngate. Na tikeli yo maloba. Heureusement pour ta la émission. Ah. Ba invité na biso pe ba vanda ka côté au vandi wana. En tout cas, baza na rage. Bazo silika. Pourquoi rage na bango? Ils disent que bureau oh y a pas kalobaki jusque là papa Hervé va bureau te ba mikala y a papa Hervé maloba ya mpaka OK ba bureau y a papa Hervé bazo conduit papa Hervé na erreur OK bazo sunga papa Hervé te OK entre autres autres mona ba Tracy Elisa alors voir même il y a de certaines personnes oh ba travailler à Kana papa Hervé
po bazala kaka côté bazawana baza obligé à kende ko basaka ko kangaka papa Hervé na bakisi et papa Hervé bonne marche na ezoki kitoko côté Youssouko étant fille une Gauloise sans intérêt, qu'est-ce que tu peux dire par là? Merci beaucoup Katifola pour la question. En tout cas, obimisi marambe belé na mbala moko. Oui, pour na yebi ke to yo banda koloba. Otiki na nga tante. Te na otiki lo tempo la. Ya ngona lingite oloba nanu, o mituna misupe ko yana sima. Na banza tozala lokola bato, hein. OK. Tozala ki promotion, ozala ki il y a fait rigola. Voilà. Que j'appelle papa, le pépé de mes enfants d'ailleurs. Voilà. Moi je suis une Gauloise du sang. Na ganga rango ke nazali mwana ya faire rigola ya makila. Soko kati makila na ngande bakata ka boyo mona tali kotobo na makila bo pesi 20 wana ya pembe. O pesi bo faire o baluki bo gola. Na boya kolongola kaka chiba supo ko pesa papa biso zuwa. Atala boye. Ko pesa papa la ngazuwa atala boye na longola chiba suna koma awagola. Ya oligola, je te salue affectueusement ya na nga le marali ki na été. Toza ya oligola. Toza lokola batu mama nanga. Na sala ka promotion a faire gola boyo ka kinga mukoloni ninga leki na bino na kati ya Kongo esengo na bisi bino mutu moko ya faire benga nga na leki sanfa. OK. Et puis, je continue toujours de faire la promotion de Phare Egola, peu importe, même, on a pris, même le stade de martyr et prendre phare. Même la réussite aurait sur 100%. Est-ce que vous avez non, les images. Est-ce que na zongi pour na koloba la vérité ya papa Hervé? Côté nini Phare Egola kabela ngata 100 francs ya okatana. Voilà. Pourquoi tozo lingake tolo soki mabe ezali esika moko boye to tsala ngo lokwa bolamu tant bino bobande ko ya déjà na sima ya Phare Egola boye bité kaza famille naza bato ebele il faut banda kabela bino ngo combien boza combien ba famille na ba combien faire fois kabela mokili mobima toza bato so okuta na mo mutu bakabelo mo 50 obi merci au lié komisi nzabe donc à part TV à toi na misala misuto sala raté. OK. Oh mais baba fainéant yebsa mpaka na répondre. Bon. Je réponds directement à Yapaka. Dans le biboui, malembe. Na moni tension. Et à ma bé ma casse. Non répondre à Yapaka. Non répondre à Ndekonani Arthur. En tout cas Ndeko Zakamae les mingi limbisanga to sekaka mais tant que komi makamba caméra to bosanani. Voilà pena bosananga ke leki na yo benga leki na tu es intelligent dans ton côté et puis moi je suis intelligente dans mon côté. Muta fotela muninga classe azate. Muta tindaka yo pe olinga Phare Egola azate. Donc maman posait ma question et puis non répondre na fimo botangi komboana. Oh là là. Elle est qui? Comment on est botanga nani? Non répondre et puis tant que aussi ça. Tant que aussi ça, il faut zwanga peno bandina nga na misapia maboko, o bandina nga ne longi, o bandina nga na kabelo, o bandina nga na misapia makolo parce que moi si moi tu faut que na misapia. Oh là là. Ah, maman n'a posé question là. Na bike a osana kanda. Mais je te jure maman. Mais quelque part tant yo kolobaka ke Phare Egola za na famille na ye fo alia. Est-ce que bango il faut faire Egola apesa moko simala moko c'est ça non mais bango bazo déplorer nini awati basu bango bazo déplorer il y a de certaines personnes oh yoko tozoli atali kutate mais il y a de certaines personnes oh yo bazawana sima ya papa Hervé moi mbongo soki ebimi oleba kene na dispatching normal bango bazo sala ngona dispatching anormal cela veut dire bazo kataka baninga musumbeli oyo kopesa ka passe Katifola tikala loba na yo boyi kopa mbongo eboma mabala kopa mbongo bayaya bapanzana likolo nango et ya le roi kopa nzele. OK. C'est-à-dire so mutu mo abima nanga so ayoki su mbanda moko boye so boye na kopa même ya là aluka chota mbeli pour récupérer no mbongo bosa na même moisi. OK. Vous comprendre il faut to sola makambo na pepele même na politique to monaka balia miso mbongo ke il faut badimisa na kotisi politique te meto c'est la tam su to le la keno ba konzamboka faut ba bon c'est la biso terre tam su mo konzamboka abimisaki des ambela abimisaki mbongo na ye mosolo na ye po anini ba bongisa nzela mo mona ba bongisi nzela wana te mo konzamboka yebi
ayebite ya loko affaire egola so ici apesi mbela ke non bokabola ni bokabola ni ndambu mwana nyonso ya congolais nyonso akana sima faire egola il faut lia et comme il so problème à faire egola soki bakolobaki batiaka affaire egola na kisi batiaka bamusicien batiaka bato na bakisi ebele nayebi ya baorkestre ebele so bamina bandotanga bakombo anga lobi na kotia makolo na kongo esengo ta mpona kotambola te na radio ya makolo na motuka te eloko epesaka nga nde stress yango mposo naka na kar na tiango filme bolea na leki bolea na comprendre cher internaute na na kanda oyo basimbi eza nde papa na ngai voilà oh basimi pena bakende basimi mukuwa ya nzoto na ngai eza lokwa de pepe ya bana na ngai na mitu eza lokwa bofinga chibasu na ngai OK nde bofinga faire egola makamni wana ya mpaka en fait mpaka bafingi faire egola te e ade kofinga kati fola koluko bongisa maloba to ke nango so na kimia non bo me kotanga plateau mona mpaka te bon me kotanga plateau mona mpaka te na permettre ngote ya mpaka makamni no sala azala papa ayebi est-ce que mbongo oyo ya bandamu ndabo biso toliaka na internet nde esala ke ya mpaka nourrir bana ekosala ke ya mpaka nourrir bana soki lelo faire egola kabeli ya mpaka ata $50 ya mpaka kokoloba merci taki asali makambo na ye bato nyonso yebisanga ndenge basombeli ndeko na biso oyo nani kiningu voiture il faut esala biso nyonso mpasi na babiso baawachi baso mpo na liaka 50 aza na kanda nango ndeko chibasu lite ya kanda aza bavoiture lite ya kanda azosilika alobi par rapport ya ye ndenge asali promotion ni yasali koleka bana bato kiningu ke ye yasali promotion koleka bana bato bazolela yasali promotion koleka bana bato kasi fola toza bato ko na minute nde tozoloba boye ya mpaka lobi faire moi aza président de la République démocratique du Congo ou quoi qu'il doit de voiture à tout le monde mais bozaki na bolingo te boyaki na intérêt il faut bokende botika ya vana na ya message na bolobaka toujours que il est entouré na bato mabe botika ye mais inalobi siko ba oyo wana bazozwa soki esali ke bango nde bazozwa te ba ovanda yango na tuni question siko tozonga nanu ke non admettons que bapesaki kindingu voiture te kindingu angaka zonga finga faire egola lite ya kanda aza na kanda lite ya kanda eza kombo na ye ezobangi kanda aza na kanda eza normal mais yebisa ye azonga lokola papa boloba na ye message nanga so ekoma bandeko bopartage émission oyo ekomela ye na matoi lite ya kanda amen matisa caméra lite ya kanda na opesa o conseil ndeko na ngai biso so toya tv tolukaka ozo comprendre nayebi kolesaka bana nayebi kolelaka ngai na yo tobandi lelo te tobandi epasi ntiaka pasi lelo te ya kala oye loko te kutu baseri wana mwana mama eza nini bolukaka na espace moko boye lokwa moninga komo ozonga na moto te mpo bolobakaki asila te lokwa azozonga nde bokomi su kolukelaka eboma mabe moko boye mpo esa nini edindisa esu abokende malamu ko boluka nini po aza mpe na bana na eso bokokandelaka nga likolo ya mbongo yango tolitoka bwana nini toza bakongolais biso nyonso tokata makila ata baseki mama na ngai balingi nini tokata nde makila ya moto moko nde moto ekita awa po faire egola kita faire egola doit tout le monde de l'argent s'il vous plaît où allons-nous s'il vous plaît est-ce que faire egola azana mbongo yango ya ndenge nini oyo kobanda kopesaka asombeli faire egola asombela ata mwana na ye voiture te oyo ya mwasi oyo nani Davina akokende France lite ya kanda tozala mpe bato longba boye yo mpe siko nalobi awa okoki kokita mokie naokide akanda mama popo oyo eza makambo nini tokomosala tozala lokwa bato longwa ata na milieu de village zwana ata part na nga ndeko na mwasi nazwi part ya ndeko mwasi mais yo kita na mwa mokie po bandeko bakotala o balingako mingi balobi awa c'est une fille qui réfléchit oui la fille à papa mais sikoyo yebisa biso souci na bango préoccupation na bango eza nini napesa exemple moko Papa avait fait Egola à Betty le 24 dans le stade de Martyr. Et cartonné. Ok. Événement réussi. Promotion na biso nyonso na kati fo boloba ngo. Tozala wana awa okata misisa nanga yo bana koloba. Fo lima kaka fo lima on limisi sanga. Tosala musala. Kongo esengo et pesa espace et pesa temps. Événement et réussir concert. Bravo à l'artiste. Et le lendemain, il y a concert.
je ne pense pas que papa va la qui. À ce que je sache, papa va qu'on la dans la chambre. Mais les bandes na ye, oh le baraya pakaba mikala, ba bureau, bazazazazazawana. Mais papa veut faire rigoler à la mouki a vu téléphone à sali vidéo. Pour remercier à toute le Gaulois. Pour remercier toute personne. À ça la distinction. Oh a qui quoi assister. Oh a qui quoi côté l'événement na na stade de martyr. D'accord. Y compris les Gaulois et les non Gaulois. OK. Mais ezala ki na li français moko ebimaki wana. Humiliation wana. Oyebi français te maman. Po eloko ezala publier. Kati tolo bela makasi. Tozo kene malembe zela esi kaka te ezobima yo kanga. Tolo bela actually. Esi pesa la ngana artir. Pesa ngana répondre soki dorka zela. na likoye la ngana message wana bango. Malembe papa to maman nga to. Yo nayebi makambo wana te. na question ote. Nayebi makambo wana te na biso ke na yo remerciement. Ya papa en la Tracy eleza. Aza yopta gérer capage ya papa Hervé. OK. Tant yo oza intellectuel. Oyebi que papa Hervé azo lekisa vidéo mobo étant intellectuel, tu dois vérifier d'abord l'élément et puis le publier. OK. Mais yo au publier tout en étant en fait au publier élément brut. Au corriger erreur. Si ko ba binemi ya papa Hervé. Ko bazaka mipandi. Ba osani. Ba obeta maboko te. Mais tango akokoma na tango ya mbongo okoya wana okuwelela mbongo omona esika makambo ezobi. OK. Tracy azolanda yo. Musala pona bagolwa libéral. OK. Musala ya oyo batie bango wana bazosala musala malonga te. OK. Ezopesa bango pasi. Sikoyo koloba nini pona wana. Nayebi que Tracy alanda Congo c'est officiel télévision. D'accord. Je suis ni pour lui ni contre lui. En fait, tout ça l'analyse normale, droit, voilà, juste. Cathy, voilà. Laisse-moi te répondre comme une femme. OK. Tel que je suis là, j'enlève d'abord ma casquette d'être une journaliste. Je réponds directement, je réponds maintenant comme une femme. Je fais. Voilà. Moi sur bakobetaka histoire. Moni mona wana wa na banda na yeke to na mbongo te na pesi petite wana 10 000 francs de transport. Voilà. Petite wana zui. Na banana petite wala ko pesi moi $10 atali be baninga na bana ba iPhone soki quand même moi na iPhone 6. Mais baninga ba 14 ça nini ebima. Pona loba yande mona musicien. Musicien tout alingaka muto abanine na pasi. Bola na point wana wa orobima moi libanda. Na bimi libanda. Tango zo ba musicien nyoso alingaka muto abani na pasi. Wana seke to kopesa papa Hervé tort. Po abosani ba madeso abana akepa kindingo ayelobi lobi po to mona kindingo afinga papa Hervé. Na madeso abana kindingo afinga lo bana ebite soki be ali bazana élément oyo. Oh, qui n'y oiseau finga papa Hervé. Cathy Fola. Madeso abana, il était là en train de défendre papa Hervé. S'il vous plaît. D'accord, laisse-moi te répondre que ça arrive de fois à la maison. On est avec mon père, moi je monte même bon ça là ceux qui mes papa langa kabeli bana bandego na mbo. OK. Papa langa la démission nanga notinda même lien na yebiso papa langa neni atala kiamu parce que papa langa tsaka même na musala nanga. Voilà, ngamo pena monaka. Voilà. Oyebi. Ça arrive des fois, je manque même bon sur ma téléphone. Mon père ne manque pas d'argent. Mais bana ya na so ba bengi banga bengi noko. Papa la ngaza mwana suka ba bita ba 14. Oui ma passa. Noko tozaki na posa quelque chose. Mais ngana na samwa na ozanga peta mswata mafuta. Mais na tombola ka makolo nanga oyo na ke musala. Na lobi na ye musala na Congo esengo na zoze la fin mwana nga lifuta na nga basala nini ba futanga. Na tsaka tata na nga na mutute pona loba kelelo ata azate atika nga de na yeba pri akwanga. Atika nga de ambila na lenda de zawana bagolo ata bosungi nga te le mo ba gladiateur ata bo beleli nga te. Musala na nga pe sala nini e futanga.
Oh, mais ça va gladiateur, va fainéant. Ah, Kati, Kati, changer à ta boulot. Changer à ta boulot. C'est comme tu es la émission. Parfois, il m'a contacté là. L'émission, maman. Ozomona, et ça ne mon con n'a pas perdu. Ce qui est là, à zone ça la table sous supposant de commander sous tes bolos battés qu'à bêta kaika. Madé soit aujourd'hui, Madé fait 18 ans avec papa en fait. Voilà. Yo yebi oyalia eza lokwa so na sana libala après avoir ko souffrir après avoir ko souffrir son a vanité 18 ans c'est que nana makamsu na liaka ya bien. OK. Pour ceux qui ont liaka bien te maman la ngala otika libala na temi na bemi na ke. Qui ne le sait pas? Libala est différent. Te maman la pour le meilleur et pour le pire. Te tika makambu wana pour le meilleur pour le pire ceux qui ont simba te ceux qui famille na baliaka ta sa femme mobile te na otika. OK. Na otika yo. Pour la maman biso kalaté. Ah les lots WhatsApp ya ba maman biso bazaka na moto. OK. On parle d'aujourd'hui. Qui les lots oh bino bolingi wana. Te yango to lobela te na ngala. Yango ala. Donc pour na loba madeso abanda ti avanda ka pas zwa ka appel ya maman Marie. Voilà. Madeso boni. Oza bien. Olandela ki ya na soki batu ba fiki ya na ko tika te répondre bango. Voilà. Ah wana mona ndako koko abenga ka ye. Alors maman Marie koko abenga ka ye lobi oya ko simba ya na yo yepesa la nini simba. Voilà. Yo yebe sengo ça ka ko vanda bena maman faire gola. Malgré tout na bona bota ma jumo na faire. Mais maman na yeso ko benga nga papa sanga joyeux anniversaire ya lokwa maman na nga mutapinga. Hein? Ah maman boniko. Madeso aza bien. Botika ya la na epongi zo papa avoir ko la musaye bo suturi bo bien. Ba o la pe ba o sala ka zuwa so kebite. Ah faire ke na ngoma be. Ah tango leki na bilo bo posala. Voilà. Maman Madeso aza bien. Siko tozonga na isika tozalaki. Pona ba oyo ba on se rebeller. Et puis ba kokomi ko pesa tendance au lobini pona ba. Ba kende. Basa makam na bango faire ne quittera jamais pour ce qu'il est. Il restera toujours faire rigoler à Jésus des nuances moyé Mindika Boronina pas pervers les pépés de mes enfants. Faire rigoler fera sa musique comme il exige. Faire rigoler oui, il a besoin de nous. Mais tant que Monique ou anu mabe o lingi na ko aider te ah zo bisaka na obima kende tika ndenge kutaki oui bon mais ça la koloba qu'il est toujours en secret na batamabe yepe moya lo la pe batamabe mais kasi soko za la posa ko aider mutoko ya na caméra te mama na ngai tom suba moni ba lobi na se ko simba wapi e komela nani mama na ngai e komela nani ngana kala kata groupe jet set na liaka na bango na milanga na bango so likambo e komie moni likambo Madeso bana na loba na loba ngo liboso caméra na vandisa ki batunya songa na lobi na moko toto sali mabe ba lobi na nga wa pona nini te boye eza caméra mama nako bimisa vérité mususu te na kana ndaku hein ngana liaka kotoni mais nakoki pe ko ya pe promotion na ko pe ko ya ko répondre à Laurent tendance na mona artira à répondre à Laurent Arthur s'il te plaît aux à la battu s'il vous plaît là tu réponds maintenant à une femme hein tendance à ça qui musa malam te asala malam moi ça mabe mais wana ce qu'on doit pas ya kibo moi si Laurent Arthur tu pourrais pas venir devant la caméra mais ça moi va dokufa ka pour na biso basi te maman les lope parité ya nango mais koloba ngo la moi respect et lobi nango tablesse créateur ya ngo la moi respect awati basu na yo nanga to nyongela ki Laurent tendance na yo nanga to bundana ki kongo esengo ko nyonga wina na yakili boso ya politika vérité bimalunga kasi ko na lobi e internet to balanga biso bazaba zoba te balinga vérité na yo nanga I awa wato nyongela ki to boya ki to loba ki to ko tia Laurent tendance na miniature mais to tia kite yo pe bomba ka pona yo Kati Kati chaza tambulo yote Kati fola Moudati qui presse pendant 2 ans na lobi na yo pesi kilo ya likambo amema te mais eza lokola mama yoka ngana benda mo place nazo yoka mama Kati na lobi boye idéologie ya moko moninga ata lelo na kei poto bat boyeba ke awa wana zara mbila soldat ça va na obundela faire rigola mais Laurent tendance te to pesa exemple na pesa ya musala yezala ki ko bundela papa avec avec ne poto différence ezali Kati tika songi siko tozo sala songi te tika songi ngana olinga na loba baza mayele oui yango na lobi Laurent tendance pe à travailler malamu oui nga pe na nyonga ki na laki mbonga promotion te mais lokola mwana na ndaku soki papa na nga za mabe na koya liboso caméra te voilà pona koloba na oke bangolo babengaka nga balobi na nga awa to landaka yo toyebi
kotika te, ne baisse pas le bras. Voilà, tu étais là. Téléphone est bloqué. Voilà. Awa tolanda ba message na yo awa western ezelo côté na kolala na lamuki na travailler comme ça la moko. Lobi na ngona tindeli yo voiture. Au moins un message oui ou non. Voilà. Hein? Na kotaka kombo ya na ngo apesa nga sengo te so na lina lo makamba faire go la boya yelinga wana. Tika mama nanga. Na lia ta 100 fois te petit lelo na lia ka 100 fois te petit na loba ke na ya ko bunde na faire go la na intérêt ya lo côté. Moi j'apprécie faire go la le premier jour comment présenter faire go la c'était en 2019. Je raconte toujours cette histoire devant la caméra. C'était en 2019. Même si Babi papa avait botama jumona wa ah ça va, tu vas bien. Ah on va fêter. Malgré abetanga prise masani a bien aimé qu'il akabelanga ta 100 fois kata tête to ba photo ba vidéo. Mais à qui a faire rigole ande kanganga. Nde sala ke na bunda, nde sala ke batu ba comme finga nga même tina ba TikTok na nga na ba Facebook o mona pena mo. Nga lelo na komi na komo banga. Nga na zawe na ko linga na sumu tout n'importe qui te. Pona linga fona yeba na linga nani no tshalo kolo wapi. Papa Rosilika. Papa Rosilika. Te papa Rosilika te ayaki ke no lo ba vérité mo papa sanga conseil awa eloko yo kota il faut za makasi po mutuka te eloko te nga lobi te na kena na intérêt te le quoi papa Clovis déjà futaka nga ah manager merci atchaka nga déjà kimia même manager ayebi ke nga na za mona faire rigola et puis j'en suis très fier de ça. Tu en assumes alors? Oui, j'assume que je suis la fille de Farigola Josie de Nuance Moyembi papa langa les pépés de mes enfants jour na robala papa langa ko vanda awa faire rigola fanda soki papa langa lobi liloba faire rigola lobi liloba soki boboyi koyoka ah botelemi na bino bokei soki papa nanga alobi te tokozwa 10 000 awa faire rigola soki alobi bokilo toyoka na mpe mwa mawa tozwela bokilo ata 7 000 papa nanga koyoka donc bazete na faire na ya na intérêt ya eloko te je dis et je répète donc ndenge eza wana artir soki bolingi ngala ya ko répondre bino tomoni ya paka lokwa comme ça mara épisode ya par épisode na la première yango. Deuxième épisode nga pe na yo répondre yo. Soki katia ozalate dans sa face aux caméras. Nga moko na yo répondre yo. Donc omoni deuxième épisode soko changer maloba note soko yebo loba maloba note ya mpaka. Na mona soda na civilité, na mona civilité soto ke na ngona bandenge musuto ke na ngona bandenge mususu. Awa. Oui. Obosani matolo. Na yebisio. Obosani mbata. Na yebisio. Donc, il y a un mantolo n'a pas soit comme bébé ça bébé ça ni kaka. Voilà, nous sommes dans notre mission. Na Monique est tension le premier épisode. Deuxième épisode, hein? Pour ça on combien des épisodes? Donc il y en a 5. Il y en a 5. Au premier épisode. Comme déjà la troisième, c'est qu'il faut mettre en dada. Soso, non, il y en a un soso. Voilà. Là, ça soutient. Énervé. Comprenez là, c'est une fille de Papa Hervé Ferrigola. Voilà. À ça là, le logo kabalo ba ne touchez pas à mes wa. Oui. Voilà, Awachibasu. Tout le monde aussi c'est mission. Au lobini, dans la caméra. Voilà, mot de la fin à Ezali. Bagolo libéral, Bokene na Kimia. Oya koya ko simba Papa Hervé na ye deuxième épisode. Oya koyo kate a meki li sous na ye troisième épisode. Ngana bino bongo piken zoto na zoto. Ngana zana intérêt. Dorcas, je te connais pas. Ceux qui bon le c'est qui là, je te connais pas madame. On s'est jamais vu toi et moi. Laisse-moi te répondre d'abord en français pour au monde que papa va à la bano batanga. Mais elle je ne suis pas une intellectuelle. Voilà, je m'en bats le coup, je m'en fous moi. Oh, madame, toi qui es dans mon déni. Toujours sur la caméra. Oui, et t'es pendant le loba que papa avait pas na bano batanga. Papa avait pas na journaliste à canon sur la télé mais beaucoup qui tobi au moana. So na telemi bo kokite obi o mwana makolo etonda mwana muluba etonda wow ozwa okakola ngane loko de l'orca s'il vous plaît. Donc pour nous je viens répondre à la part de mon papa chéri l'artiste musicien congolais au batunion so ba lingara surtout Paris au télébati maman Dorcas so répondre faire rigola na ye Arthur mais na mona ba maman bomolo koko bomolo a finga papa avec ton me dit pourquoi au betara ekara pour za koko aza koko mona rotema la koko ana ya sala kala nga na répondre koko bongo atayo mo nga ba pesanga ni indication ana te na répondre lo mama nda répondre ka ete Magali le mama nda répondre ka babi moi ça peut moi ça makolo mi pousser voilà
ngala kutaki na prière mais quand na kutaki na on a plateau en tout cas bolimbisanga je salue affectueusement mon papa chéri, mon papa spirituel Thierry Kamboko ye wala ndazaka na sima ya nini ya frère Patrice ba betaka papa langa mon papa spirituel alobaka langa awake na ngo pe na mama lembete papa na kaso na zolinga na peso mambote na kitisaka. Je te salue affectueusement mon papa spirituel Thierry Kamboko. Voilà de la fin nanga yango na pesi déjà ko batik na pesi bagolo ba gladiateur donc so boza na bino pepele ba o ba libanda na ebike bo benga awake non ça la droit de réponse na droit de réponse aki to ko monde la vanda so ya paka ye na ye ati so continuer sous na zongelio donc asi so ye dodo ça calme dodo c'est la grossesse c'est dodo. Merci beaucoup Awa Chibasu. Les propos tenus ça n'engage que moi. Oui. Merci, c'était là Awa Chibasu, la fille à papa. Et Banamafio. Basi sanga moi maele. Si. Mais voilà là-bas. Que là-bas. Là-bas, je me sens très à l'aise. Que là-bas. Là-bas. Voilà, la ngoma ne va pas que ça. À la fin de notre émission, parce que la télé, c'est l'heure. Merci à toute personne qui était là. Voilà. À qui vraiment branché pour notre télévision. Congo, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. C'est une chaîne à nous tous. Tous à la Rwanda en train de mettre la main dans la pâte. Question, il y a comme ça, de sorte que tout le monde s'est retrouvé. Merci beaucoup à mon papa spirituel, papa Richard Silabo. Je t'aime beaucoup, mon papa. Ma maman Misselaka. Une femme intelligente, très spirituelle. Ma fille chérie, je t'aime beaucoup. Déborah Mies, ma copine, tu me manques beaucoup. Hercule m'envoie tout là, il y a un bon aéroport. La scoli Bunza. Abonnez-vous massivement, merci à notre boss, papa Clovis et Fimpa, Motema et maman Doris Fimpa, papa Guilain Fimpa, merci beaucoup. À notre cordon, Clégis, c'est mon compréhension de la presse, mon balam Piji. Voilà, toute autorité vient de Dieu. Voilà, je suis qui vous conduit à Botamana, on a net pas succès. Et il y a des gens qui ont calé, tout tamboulina moi, merci beaucoup. Et puis calamité. On appelle le bagage là, on appelle la Lida Bala. Yaya le bagage là, le bi la noko, le bi noko. T'as la biso là. Au moins des biso. Biso mon ba noko to timba. C'est elle qui la biso. À Timbo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo 5 officiel télévision. Vous ne direz jamais dessus. Il y a des nouveautés, des surprises même. Na Congo 5 officiel. Et que ça, la bine vraiment est 5 mingi. Travailler pour nous, c'est notre devoir. Travailler pour vous, pardon, c'est notre devoir. Je salue affectueusement ma sœur Barbie, la chroniqueuse Barbie de la presse. Et d'ici là, restez scotché, branché, nos bouging. Vous ne serez jamais déçus. Bye. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossali Binote. A Tchelibinope promotion Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow.